Sécurité d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga 9 ATD. Na année 2026, on le pot. Azan l'issous Kokubisa. Perfection de Nenga Kosakanate. Na ma service d'ailleurs. Sécurité, confort, na régularité. Bon, dit mélange lundi l'issous na Nenga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion de la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client naïe. Ah, CAA, mon CPLC. Vendredi là mon avons ce journal après qu'on appelle plein botte na bino nyonso to fongoli en pour côté c'est le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis Kibongo en service officiellement centrale hydroélectrique ya Kakobo la pour la province ya Kwilu na ba détail et le mona héritier Mapindimi. Centrale hydroélectrique ya Kakobola ezalaki officiellement mise en service et par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jeudi 26 mars 2026. Réseau ya distribution électrique Oyo ezali destiné na plus de 9000 ménages mobimba. Accomplissement historique moko ya makasi Oyo ezali ko répondre na ba grand défi ya province ya Kwilu Oyo ezalaki tango molai privé na électricité. Relance ya économie locale na création ba unité de production, amélioration ba services sociaux de base, création ba opportunités d'emploi, réduction ya ba coûts énergétiques pe ya fiabilité, ya approvisionnement na électricité, infrastructure ya génie civil Oyo ezali bongo ya liboso pe unique barrage Oyo etongami na province ya Kwilu yango ezali doté na puissance moko ya 10,5 MW na 3 unités ya 3,5 MW chacune. Bosimba pe boyebake au relance na yango officiellement et kosepelisa province ya Kwilu na ndenge ya kosakanate Oyo ezali kokumbama directement na likambo etali développement pour na contrée Oyo ya République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Suminwa avec séjourné kuna depuis jeudi 26 mars na Kikwiti principal centre économique la province ya Kwilu na bataille nguna Nathalie Kela Kapenda. Kokitana na avion ayamamaki kitoko yena ni premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo ayamamaki kitoko epa ya maire intérimaire ya ville Charlotte Lula Moussoui vice premier ministre en charge ya budget Adolphe Mozitu pe ebele ya ba autorité provinciale kosangana na population na mabina na baloyembo. Na ville ya Kikwiti, chef ya gouvernement a accompagné qui président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na série ya ba activité officielle oyo azali nango kuna ba procédaki na visite pe inauguration ya ba infrastructure ya ndenge na ndenge tomoni bongo nouveau bâtiment ya cour militaire pe tribunaux militaire ya garnison nouveau bâtiment ya auditorat militaire supérieur ya Kikwiti ba nouvelle infrastructure oyo euti kozala remplacer na ba installation oyo etongama depuis 1954 oyo etongama depuis 1954 avant qu'on regagne Bandunduville et Payuapi 13e conférence yaba gouverneur ezali kosalema ba autorité oyo mibale ba serondaki na sous-station ya Kakobola oyo ezwami kuna na Kikwiti. Sur place, président de la République a procédé à un lancement officiel ya infrastructure oyo énergétique ya Motuya sous ba acclamation ya population. Sous-station oyo ezali ko jouer rôle moko clé na électrification ya ville ya Kikwiti oyo ezali ko marquer avancée majeure na amélioration ya accès na énergie. Premier ministre ye aserandaka déjà na Kikwiti le 17 mars 2025 na occasion ya ko annoncer que électricité produite na barrage ya Kakobola et kozala bongo disponible ba essai technique et zala qui déjà réalisé depuis août 2024 oyo ezali ko confirmer viabilité ya projet na simacha
chef de l'État, premier ministre, ba réaffirmer engagement na bango ya ko s'impliquer na finalisation ya ba travaux ya électrification na ba ville ebele pe ba territoire awa na mboka. Initiative oyo ezali inscrit na moko ya ba pilier ya programme ya action ya gouvernement souminois oyo ezali ko garantir accès fiable pe durable na électricité pour na ba couche nyonso ya population à travers ba action exécutif congolais oyo et ko renforcer développement socio-économique ya Kikwiti pe et ko améliorer ba conditions de vie ya ba habitants. Après Kikwiti, premier ministre azongaki na Bandunduville pour na kokoba na ba travaux ya 13e conférence ya ba gouverneur. Sensap na mokambami ya le top manager DG Junior Matamelanga bamakaki présence na bango na conférence ya ba gouverneur oyo ezali kosalema kuna na province ya Kwilu pona ko consolider justice sociale bonne. Na cadre ya mission na ye sociale ya ko accompagner ba agents publics ya l'État, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sensap na Mokuse, première institution publique awa na RDC certifiée na ISO 9001 version 2015 oyo ekumba maka avec impact pe idéologie et pas ya directeur général nango le top manager Junior Matamelanga ba kisela les transformateurs ba kokaki ko raté mo bangé na rendez-vous oyo te ya 13e session ya conférence ya ba gouverneur awa na Bandunduville tina ba markaki présence na bango na événement oyo question ya kotalisa tina ya mosala na bango ya protection sociale na ba province boye balisusu ke présence ya Sensap awa sous la direction ya son top manager Junior Matamelanga les transformateurs et bongo na cadre ya vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kosala na Congo état social et Cuba pe kofandisa masolo kitoko na ba province sur place stand ya Sensap eza implanté kitoko pona kotia na premier plan mosala na bango boyoka quelques gouverneurs de province pe agent moko ya fonction publique ya Idiofa ndenge basolo laki tosepeli koyeba que Sensap eza envisagé que se déployer dans la province, en tout cas province ya Sud Kivu. La province est affectée par la guerre nous imposée par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda, a plus que jamais besoin, urgemment même besoin de cette caisse nationale de sécurité sociale pour les agents de la fonction publique. Tozana bango ebele. Konanga nyos. Il y a province mobimba ya Kwilu, il y a territoire Idiofa, ozala militaire, ozala policier, ozala na fonction publique na culture art, tourisme, environnement, na ministère nyonso na kata fonction publique, kende sala manso ozwa carte na yo ya Sensap. Po carte oyo, eza laisser passer. Esengeli koyeba ke participation ya Sensap na milulu oyo eza moko ya banzela ya ko rapprocher lisusu makasi ba service oyo ya Sensap e proposaka e pa ba bénéficiaire kasi nyoso eza ko salema ensemble na ba gouvernement provinciaux likolo nango Sensap azo fandisa mobange na mosala ya réforme sociale sous tutelle efficace ya vice premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Ebois. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, azalaki invité et pas ya président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire Mukoya mardi 24 mars pour répondre à la préoccupation il y a élus nationaux pour la sujet il y a komata il y a pétrole sur le plan international. Fabrice Lundobi et Ritima Pinemba accompagné qui Des axes principaux yango ezalaki examiné na ba échange oyo esalemaki ba mesures immédiates ezwamaki pour na gouvernement
pe ba perspective, il y a ba stratégie à moyen pe long terme. Vice-premier ministre et ministre en charge, il y a économie nationale, Daniel Mukoko Samba a talissé que situation avant-guerre, Yango ezalaki globalement maîtrisé. P a présenté que état de lié et rassurant dans le secteur Oyo a indiqué que ba déséquilibre lié na ba manque à gagner yango nyonso ezalaki maîtrisé na fin ya mois de décembre 2025 l'état a valu ko rembourser les sociétés na ba opérateurs pétroliers tendance ezalaki inversée au profit du trésor public na ba gain Oyo ezalaki réalisé vice-premier ministre a présenté que plan moko ya contingence Oyo ezalaki ko viser ko garantir disponibilité continue ya ba produits pétroliers ko assurer distribution moko efficace ya ba produits ko maintenir attractivité ya marché congolais pour ba fournisseurs a insisté que le fait que gouvernement a valu ko veiller pour na ko maintenir niveau moko ya stock suffisant peut assurer approvisionnement régulier. Natina Wana a précisé que les produits pétroliers ezali kokoba kozala disponible et puis ba mesure ezali kozwama pour na ko consolider stock moko réel pe durable. Bata na disposition ya l'état na appui à l'entreprise publique Sona Hydroc pe Kobil. Buena souka ya séance de travail Oyo, président ya commission ya Ecofin ya Assemblée nationale honorable Guy Mafuta Kabongo Aloubi azali satisfait de ma propos du gouvernement. Le VPM a été très clair, une intervention avec toute la clarté possible, qu'on a eu que 8 questions. Et la deuxième phase, c'était plus rappeler au gouvernement de produire une feuille de route qui puisse nous permettre, au-delà de cette crise, d'avoir des décisions, si pas une stratégie globale, qui puisse s'étendre dans le temps. C'est-à-dire que la crise actuelle doit nous aider à nous réveiller un peu de notre sommeil. Pona oyo etali vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba ye atrouva ki ba mot juste pona ko préparer population na ba réalité oyo ezali rattaché na guerre oyo na Moyen-Orient. Kobanda samedi moi tumbuto ezaki na Kinshasa carburant eza source de carburant ezali. Moi ba perturbation mike ezalaki na ilonga matadi ekoma na Kinshasa sepa kabulango na ba station ndenge ezalaka. Tout ça makasi pour moi retard on est à la combler pour tozonga na situation où ils allaient que autant la 2-3 stations té sans que au moins la station za peut côté mboka ndenge to vandi lelo ezala biso batoza na ouest ezala batoza na sud stock à carburant ezali et sengeli bosimba pe boyeba que gouvernement azali ko réaffirmer engagement na ye pour na ko stabiliser ba prix pe ko protéger pouvoir d'achat ba ménage pe ko renforcer durablement secteur pétrolier national. Distingue première dame Denise Nyakero Tshisekedi a participé qui peut na activité monene oyo ezala qui organisé et pas ba femme ya IDPSP à INC toujours na cadre il y a le 8 mars oyo ezala ka journée internationale de droits des femmes Stéphane Skande Nathalie Kalakapenda. Na République démocratique du Congo, célébration le 8 mars, échangé dimension, l'inspection a distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi, journée où Ezala qui s'affirmait désormais local à levier à transformation, paix à leadership pour na jeune fille. Plus de 300 élèves finalistes qui na différents établissements. Il y a ville province à Kinshasa, Bazwa qui part na initiative structurante Oyo, na centre et rencontre Oyo, dialogue moko intergénérationnel Oyo et sangisi ba femme ya leader. Kota la ba combat na bango ba avancer pe ba grande conquête ya droit ya ba femme. Kozwa accès na éducation na ba réforme institutionnelle. Ba échange na bango et tie qui en perspective ba engagement international majeur locaux la Bewing PCIPD bakisa ba progrès ou ezala qui réalisé na niveau national bakisa ko conforter ba participants na ba défi actuel notamment ou ezali lié na numérique au-delà ya partage message mon confort et pesamaki pona kolobaki baki ya lelo ezali ba fruit ya lutte pays ya ba préservation ezali ko dépendre na relève na discours na ye distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi asenga ki na ba jeune fille ba viser excellence sans limite ba s'appuyer notamment na ba opportunité o ezali
ba bourse excellence ya yango ezali pilier pour la promotion ya excellence académique na République démocratique du Congo. Nandila ya première édition Oyo 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable Nandela ya première édition Oyo ya 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable tremplin vers génération à leader consciente engagée peu prête pour na quoi agir. Honorable Mao Twene Eli ya Selembao arandaki ba hommage na moko ya ba directeur oyo batangisa ye kuna na Saint-Baptiste ezali bongo Daniel Zola mais sobona na ba détail elongo na Christian Kengebeni pe héritier Mapindemi. Muninga malamu baye bakaye na tango ya pasi ndakisa ya honorable Mao Twene du les responsables akendaki na paroisse Saint-Jean-Baptiste na commune ya Bumbu pour na rendre ba dernier hommage na Kondo papa Daniel Nzola Meso oyo azalaka moko ya ba directeur ya école conventionnelle Saint-Jean-Baptiste pe lisusu Kondo papa Daniel Nzola Meso azalaka parmi ba papa oyo ba mona kokola ya honorable Mao Twene pe azwa mateya ibele epai na ye na reconnaissance wanande honorable Mao Twene akokaki te kotikala indifférent après ba dépôt et ba gerbe de fleurs honorable Mao Twene a accompagné qui corps Tina Libanda pour ekende na dernière demeure. Bosimba pe boyebake Daniel Nzola Meso abotama na 1937 pe atikibiso na 2026 donc na âge ya 89 ans de vie tika ete molimo na ye epe manakimia. Kolongwa wana eli ya commune ya Selemba honorable sans frontières Mao Twene akendaki na avenue manifeste na salle Theresia toujours na commune ya Bumbu pour na honorer invitation ya structure Erogal lisanga oyo ezali kosangisa 3 communes Totangi, Bumbu, Makala na Selembao. Après investiture ya nouveau président na yango boyo kambela ya honorable Mao Twene sans frontières. Balobaka, l'union fait la force. Et division et profitaka na batute. Kasi division et profitaka na mongona. Boko kozala na vision mokote, mais lokola tozali famille. Ezala bakamususu esengeli tochaka ngona mesa pour ensemble to réfléchir, totala ndenge toko avancer ensemble. Vraiment ya koloba mingi eza te nazosenga na biso banso oyo tozali esika oyo na baoyo baye te tosimba ndeko na biso landri na maboko tosoutenir ye na manda ya sika ya zwi toyeba pe esheki na ye eza pe esheki na biso banso kasi komata na ye pour le développement il y a Selemba Okungu Makala et Zali pour la biso banso. Ezala Kandeboye honorable Mao Twene dit les responsables tout droit kaka pour azali toujours proche de la population. Pour permettre à nos clients de voyager dans ma condition, il y a Kitoko CAA à Tchelibino Airbus à 320. Michael Bristoto. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azali sous kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi les sous na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibabion la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai
pona nini daka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuson oyo omoni esika kombo ya daka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka daka oza awa na province ya Mai Ndombe daka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition enga ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitraille. Honorable Mbungu yepe na ngambo na aranda ki ba hommage ya suka na chef du personnel ya complet scolaire Mama Pemba Robert Masiala nyonso elekanaki samedi 21 mars na mausolée familial ya Chundi Kio Bioko héritier Mavinde Miladiland. Nous nous séparons mais nous nous verrons plus tard. Ne pleurez pas mes amis. Samedi 21 mars 2026, ezalaki mokolo ya pasi pe mawa pona complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Mbungu, oyo ekundaki chef du personnel na bango Robert Masiala. Oyo à partir ya tongo deja na morgue ya Omeko oyo ezwami na commune ya Matete. Nzoto ya Robert Masiala ibimaki pona ko se diriger na salle Dieu est amour ya honorable Mbungu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi ba enseignant ba personnel pe ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba barondaki ba hommage ya suka epai ya Robert Masiala chef du personnel na bango na présence ya promoteur Rodrigue Mbungu elongona adjoint na ye Bobo Mbungu. Na sima ya ba hommage na salle Dieu est amour na commune ya Kisenso, cortège et se dirigeaki na province ya Congo central na territoire ya Kasangulu na Mingadi de na mausolée familial Chundi Bioko pai wapi bandeko baninga pe bayebani basangana ki lisusu pona kolela Robert Masiala. Prière d'ouverture et salemaki
na révérend Daniel Zita. Prédication révérend pasteur Malonda ateyaki na mokanda ya Job pona koloba ete moto nyonso abotami na mwasi pe na mobali bomo ezali mokuse esengeli komilengele. Oraison funèbre pesamaki na coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Tatukila. Biographie pesamaki na moko ya bana ya Mowei. Nzembo ya libota eyembamaki pona kokumisa Nzambe ensemble na honorable Nerombungu oyo azalaki pe petit frère ya Mowei. Bongo na sima ya koza maloba ya batu ya ndenge na ndenge ekomaki moment ya recueillement to pe ya dépôt ya ba gerbe de fleurs epai wapi tomonaki ba structure ya ndenge na ndenge, ba personnalité ya ndenge na ndenge, ba atu ya ndenge na ndenge, ba membre ya famille baninga bandeko bayebani moko sima ya moninga alikaki pona ko déposer gerbe de fleurs na ye. Avant kotombola cercueil oyo ezalaki na nzoto ya Robert Masiala, honorable Nerombungu lokola mosali na Nzambe azangaki te kopesa Nzambe lokumu pona moma oyo. Ami ne pleurez pas, ami ne pleurez pas, prions, prions Jésus, nous nous verrons, nous nous verrons, nous nous verrons. Nous nous verrons. Si nous pouvions acclamer, se mettre debout pour Robert. Mettons-nous debout, acclamer pour Robert. Champion, champion. Bongo na sima, cercueil ya Robert Masiala etombolamaki pona kavo familial epai wapi azali kopema pona libela. Ezalaki vraiment moment moko ya émotion makasi. Nzambe apesi, Nzambe yazwi ndenge makomi ezali koloba. Robert Masiala Chuchuroba Joe Baptiste akufi na âge ya 63 ans. Atiki bana 6 mwasi pe bakoko. Boyeliwa ekoki kolongola soki bolingo te ya bayinyonso bazalaki pene na yo. Robert Masiala okende malamu. Complexe scolaire Mama Pemba, honorable Nerombungu baninga pe bayebani nyonso bakobosa na yo soki mokete. Na wale makolo bate potifa pesa potopota kitoko mwa oza mukolo to mwana mokebi nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka kate. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakay. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap. Toza na communiqué écologique awa bolanda lecture nango. Ba famille lisomo bomongo penjoli bolefu bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mbalakata ya mwana na bango nièce cousine tante na bango Adeline Ekoko Bonkosi libanda ya mboka boy ba famille bazali koyamba ba condoléances na résidence na bango oyo ezwami na avenue Allée Verte numéro 13 quartier Joli Parc, ma campagne, référence résidence ya ancien premier ministre Bruno Tshibala. Boy programme ya matanga ezali boy. Mokolo ya vendredi 27 mars 2026 à partir ya 21h, veillée mortuaire et kosalema na salle Falbob. Oyo ezwami na commune ya Bandalungwa, référence à Doula P. Inga. Mokolo ya samedi 28 mars 2026 à partir ya 11h, messe d'action de grâce et kosalema na même salle Falbob boye esika pe veillée mortuaire et salimaki. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Adeline Ekoko. Communiqué ezali signé epai ya papa Joseph Lissimo, responsable ya famille. En tout cas, ce journal est vendredi 27 mars
2026 yango ekomi na suka soki boapesaki yango bopesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbelaki édition na nsima caméra pe montage esimamaki na Christian Tiangebeni mpe Fabrice Lundombi journal na pepe mpo na pepe ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapine Mbandeko botikala malamu. Au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissous Kokubisa, perfection de Ninga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissous na Ninga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pélas de ces Pélas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service et ma client. Ah, CAA, mon CPLC.